Nana toza basi toza na Chris nana za na Chris bapede baleki na bango mpena mingi na mboko nayebi te mate ate yango komona alalamukaka boye ntango mwana moto azokoma na ye pede ntango bazokoma na ye pede zeli bapede mosusu baza na bango ya bateatre eza bapede mosusu bazali mpena kobina ye obikami nango na kipede lelo na nomoni bino cantine nécessaire akopesela bino soki ya banda mosolo na age soki mosala oyo deja epesi ye combien nini ya kontene na ye yambo to yamba cantine na biso yapesi mbote na ngana ya nini ya lema apesi mbote na ngana balandi nyonso ya Carrefour de Star depuis balandi nyonso ya Carrefour de Star basepela na bemission ezala na kati ya chaîne na bango ya Carrefour de Star tete na émission ya le mix de journée ya émission swed bolonde yalanga awa na chaîne apesi bino mbote mingi batelespectateur apesi bino mbote mingi benyonso basabona na bango pena na chaîne oyo ya kokontinue kosabone Carrefour de Star eza ya yulu yanga ya biso nyonso kuna wana mekete na cantine nécessaire donc balobi bapeli yanga nécessaire wana epesi kombo cantine nécessaire bonjour cantine nécessaire en tout cas cantine nécessaire nanga solamente répondre na invitation nanga cantine nécessaire pérénation nanga le bien cantine nécessaire ezomona nécessaire yeno batela si atela banjaka donc aza na fille apparemment aussi kotala ebianga na surtout cantine nécessaire elongi esala ekona teli. Merci pour la question que vous posez là. Je vais appeler Diana. Les Andéens, les natifs, les Nganais, les Bouddhas, les Bawana, les fabricants. Les Nganais fabricants côté, ils ont original. Ils ont déjà bien, on a déjà na basil, on a déjà la beauté. Les sous aux yeux, les gens ont été yambaki, les sous sont bien. Les gars, on a déjà bien, très à l'aise. Les gens ont beaucoup yo kama biko bebe ngo wana tata mama bino so kango abada kola kwa ndamba abada kutimba kana basi bana koleta ndamba bana basi namba mapapa bana basi yango wana nyoso maquillage nyoso basi basi donc yango enda ela koleti nango wana so okoye bisanga ingi zo ko mo ki bana kimba na foto dedi nécessaire bana na ndako penza kama oba boti baloba nini nini na kidi baloba kaka on sait jamais baloba kaka to la place liba ko kwelela so to beta liba na zelu wapi to ukele kama lema tiko kuna destination sio bana kusa kweli kama sale soki na zuna ngai na sombe mo lopangu mituka moto bana bulela ngai na tiki na fanti na boti be mwana ngamo sentiment na ba mbele par rapport à quoi et mon père le jeune de quoi il a jeune garçon jeune fille wana ba baza jeune garçon na za jeune fille nana toza basi ya tika bulu toza bulu wa mosika mobali basi mobali aza na bote kwa ngate tika ba penda zuna na ide mobali aza na bote kwa ngate toza basi naza yoza na Chris na naza na Chris est-ce que les autres ont été na kanga se mlongwana naza ki shock ya mobali be basusi wana nyonso wana pe kuta na pesi kuna epasoli na kol ale kisala atukabalaki kwa la poto mpina loba nibi mokolo boyo pinenga lobi azwa pe zelo mobali yaya nga na yebi kaza mwana mobali donc en fait la génération na yo kokokola na bango batumbola kota te nde yo mikomisa na yo kotumbola eza kombo kotumbola eza kombo bakoki ngoli o mutani boma oni eza kombo
parce que yo oza no concentré na concentré na eloko na osala na kolandalanda bango te wana eza babetiana baku na bazaka batonso bamaso mpo bafandaka na quartier mpona kolobaloba oyebisanga eloko mingi bama mosala oyo deja emeli ya bien na vie bamekoma tedi mosala ya bien emeli ngai eloko nini eloko malonga oyo emeli no na vie oyo malonga emeli tozokende maleme mwa mpe kokende liboso eza kokoma te misusu bakake kosimba kisi misusu boye basuka na nzela biso ngai naoke maleme baza na bango na nzela bakoya nzambe aotinda bamoko moko nzambe azali mpa asalaki ngai apesaki nga mpe masali na mwana mwasi elinga na mokili kende luka mibali nyonso ya yo mibali moto azalaka te na mokili nde yango oyo nzimaki nzambe azali ntango asalaki yo mwana mwasi masala wana mabele te mabele mwana mwasi nyonso na mabele te eya kobima apres neti ngai yango ezobota da ndambo ezobima deja ndambo mwana mwasi nyonso abima mabele eloko na age déjà 25 ans na 25 ans mais na mwana mwasi biso mabele na 25 ans ekolaki esalisa mosusu babetaka ngai nde nzete ya liboka donc mabele ezoya mingai kosote mpona nobeta banzango mingi basili koti kosote wana mabele eya minene wana oya koya avant moni siko mwa mwasi nyonso bima mabele avant te age ere ekende mabele mpe ekola suki mpe ekusa na ndambo ekola so bamana kobeta basili koti banzango baningi kosote wana kosote mingi mabele eya minene siko mama na biso bakanganga basinga kutu babetaka banzeta liboka parce que mabele ezonga naza na mwa moke mabele ekoma mama mibimba oyo eya kokwea nati na genou mama misu mabele minene kuti na genou ngabe bebanda koya bongo sikoyo yango nde na banda kolinga suki ndeko babeta na maboko ya moto akangaka ngai ezalaki mabe tala ntina komi age 25 yaya eza te mabele ebima ka ere mabele ekomi obimanga na age 25 mabele mokie boye siko mibali mpe kosimba mingi eleki mibali biso mona mabele aosimba mabele yango eza nao na vitamine bien te bamona na vitamine ye lisusu maboko mabe siko aya mobali aya kobala eye kokwea ngai makasi mobali aya kobala ngai boye ya mosusu bamemanga na poto amemanga bapatananga mabele mingi boye ebanga ekweyanga lokola moto da amelisa bana boti abota da amelisa bana soki 5 soki 80 maintenant naboti te bandaka mwana ngai liboso akenda ti lelo mwana boti no yana gérant monamo ezela mobali oya kobala ngai bana mima kuna na poto tokei na ye abalopina mpe pambapamba te ekobalola abeti alinga siba ngai nécessaire nde kotikana misala kopeye baokosobisana na mwasi obalambala moko wana nazwa mwasi te mpo nga mwa mwasi wana mosala na ngai mpe natika te mpo mwa mwasi so nazwa mwa mwasi nazwa makopi na ngai neti yo mpe makopi na ngai mpe makopi na ngai nga nayokeli omwa te so batielinga moto ndeti mobali aye nayoke bien mpenza sentiment yo aza mobali na mwasi yo biso nga na basi esimba te nga nakoza makopi oyokuna ofrane elinyango te maintenant soki omwana okami nini bapede nini bazalaka nini ça dépend moto ya ndenge moto azokolela sino éducation na bango ndeti nga éducation na eloko ya moto nazwaka te nasimbaka te nayibaka te antuka bana likili bana poto tokomosipedi okomokoma na suka ya émission na biso mwa liloba principal bapede bayibaka libaka mpona liloba bapede bayibaka na eza bien te botikaki molibi bozobebisa réputation baninga ti nga mpe ya moto kwanga nga naza l'éducation na nga nayibaka te napinga moto te ata na quartier na biso na rare koso na rare mwa mokie mais soki moto atumboli nga nde mosu nabetaka mpe kara po kozala ndeti ngai mpe ya éducation ndeti nga mpe nazala nabundaka te nasonaka te po nzoto kobunda eza te nalingaka kutu batashe te milongo na ngai ta pota nalingaka te batika kaka eloko na bana bango yango wana eza kobebisa réputation na biso baninga mpe oyo osala mosala moko na bango
topesi na pesi mingi mbote mingi na nsini za kanzi ya lulu ça peut se nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous n'avons pas bon moment, on a bien dit déjà bien dit, mais nous sommes venus travailler. Ça là, notre vie nous passe des amis, nous avons des abonnés, on a vu nous la chaîne, la vidéo, car il faut des stars. Chez la mini, elle est ma patronne. En tout cas, mbote na ba abonné la vidéo, nous sommes mbote, il y a un peu de la vidéo, mais ça là pas, que nous n'avons la personne.